Papa tozongisi matondi mingi na bolingo monene na biso bana na se ya ntango oya na biso kati na esika oyo papa oyokai kobondela na biso tobengaki bino basato ya bule boya bozala na biso papa na ngonga oyo tokomi na ntango tokolelaka mapasi ya mokili nzambe na ngai nzambe na ngai nzambe na ngai tokolakisa yo nini na mokili oyo oyebi te pamba te likolo na se ezali ya yo yo ndo osala likolo osala se bolongwa na likolo bokita na se ya ntango mpona kobomba biso kobatela biso kobundela biso mpona koteya biso mpona kolakisa biso nzela esenge na biso tolanda mpo te na mokolo suka tolonga papa ntango oyobwakaki satan na se ya ntango ye alobi yo na likolo ye na se bino banzambe bokitaki bolati nzoto mpona koteya biso papa tokosenga nini tolakisi yo mokili te pamba te oyo ezoleka na mokili yo oyebi na tosengi te papa deya so oyebi baposa na biso tokoloba nini papa yokolo nde ya mokili nyonso ozoleka na mokili ya mabe papa ozali komona ya malamu ozali komona yolobi te etika te nyonso ebima mbala moko otango yo okata mokano na yo eloko mosusu ya mabe monana na nsima te papa pasi eleki na mokili mobimba kaka ndenge papa mfuma longo olobaki litanga moko ekwei na ebale ningani ebale yango eza nini mokili mobimba tous les 4 coins du monde papa eza na kimia te tala kufa ekomi lokola eloko pamba ntango ya kala ezala tobandaki soki moto akufi tozokokima tozobombama me lelo kufa papa ekomi eloko pamba tokomi kosote bibembe na bazamba nzoto ya moto ekomi kopola na bazamba na baseisme bato bazokufa na kati ya bandako na bainondation bandako ezokweya bato bazokufa na bahopito papa na parlo même pas bamaladi ya ndenge na ndenge baka ya ndenge na ndenge bana mike bakolo mbongo ya kosomba kisi ezali te papa tala bana mingi nde balali na kati ya bandako mbongo ya kosomba kisi ezali te ya kolia kutu na pasi ya kosomba kisi eza te me na bokono na nzoto papa ya son intervention na oyo tosengi mawa na oyo tosengi papa simombaki na molimo santo kaka ndenge olobaki bobangala bino te na sina récupéra bino bongo bazali konyokama papa bazali ya yo te papa kanisela biso kanisela bango biso opesi biso nzoto makasi toza dini koleka bango te eza kaka mawa na yo yango na papa aleka na kotala baka nyonso wana opesa kimia pesa bamaladi kisa molimo bazwa kimia oyo baza na bopito papa basali bamwa bane guérison eza te kanisela bango baza ya kokangama na se ya mai na se ya banzete na molili na bazamba mpona nini bazwa guérison te bamakila kosila na kozongela papa kanisela bango pesa kisa molimo bazwa kimia oyo mpe baza na mabota na bafamille kisa molimo bazwa kimia oyo baza na baboloko papa bazokufa bakota bamosusu mpe baza bayina bazokufa mpona nini na négligence kozanga kisi kozanga kolia bato bazokufa bana bazokufa na nzala esoki tolakisi na este rdc papa grave tala kufa bana na oyo bazokima bandako na bango bamboka na bango na mboka na bango moko mokili na bango mpona nini richesse oyo opesa biso tala monguna ndenge azobundela biso mawana oyo tozosenga kote mawana ezangi suka papa loba liloba na yo papa soki totali na mabota na bafamille bapasi yango kaka yango wana kindoki ekota na mabota na bafamille koyina na kokabwana na mabota mpe na bafamille poison ekomi lokola eloko mosusu papa toyebi te poison oyo basombelaka yango mpe mpona kotielaka bato kobomaka bato papa épargne baoyo ya yo épargne biso na mabota na biso nyonso na bafamille na biso nyonso ntina kati na lingomba na oyo satan asa akota mpona kobebisa papa kanisela baoyo ya yo bamosusu babengami bandimi bapaster balongi me bakoti mpo nini mpona kobundisa bana na yo bomba biso batela biso na yo mo papa molimo santo tala satana ndenge azobundisa yo papa biso tolobi pour papa nous mourons elonga na biso eza na maboko na yo tokolonga papa yo nde bundela biso bomba batela biso kimia na Yerusalemi tosengi na mabota nyonso ezokota ezobima na Yerusalemi kimia esika nzambe molimo santo ozali na Kinshasa to na Brazzaville
na délégation nyonso mpe na biso bana nyonso ya mokili mobimba biso tozotala kaka yo nzambe ozali papa assurance na yo tosengi uta lelo ti ntango ozangi suka épargne biso na badanger ya mobimi satana na se ya ntango na kombo ya tata mwana mpe nyonso tosengelaka maso Saint-Esprit. Papa qui sur lequel Dieu le Père, Papa Dialungana Kiangani, Dieu le Fils, Papa Diamena Kontima, Dieu le Saint-Esprit, vous trois en Papa Simon Kimbangu, le Père Esprit Saint, aujourd'hui Papa Simon Kimbangu Kiangani. Notre Dieu, avant de commencer notre prière, nous venons devant ta présence pour te demander pardon. Nous te demandons pardon car nous sommes des pécheurs. Nous avons été conçus dans l'iniquité et nous marchons sur une terre qui est souillée. Papa Simon Kimbangu Kiangani, si tu ne nous pardonnes pas, personne ne pourra nous pardonner. Pardonne nos pensées, parce que nous péchons à travers nos regards, à travers notre corps, à travers nos paroles, pardonne-nous. Papa Simon Kimbangu Kiangani, en ce temps-ci, nous voulons te remercier. Te remercier car tu nous as fait grâce de pouvoir être là encore aujourd'hui. Il y a des ceux et celles-là qui n'ont même pas pu voir ce jour. D'autres sont morts, d'autres sont malades, d'autres sont dans des comas, d'autres ont fait des accidents. Nous n'avons rien de plus par rapport aux autres. Mais si nous sommes là, c'est par ta bonté, par ta volonté, par ta grâce. Et nous te disons merci. En ce temps, nous avons été choisis pour venir prier pour les douleurs qui se passent à travers le monde. Papa Simon Kimbangu Kiangani n'allons pas te montrer le monde, car toi tu es Dieu, tu vois tout et tu sais tout. Le Seigneur Jésus-Christ l'a très bien dit. Vous allez entendre parler des guerres, des bruits de guerre, des inondations, une nation contre une autre. Soyez-vous d'être troublés car il faut que ces choses-là arrivent. Papa Simon Kimbangu Kiangani, il n'y a que toi qui peux nous accorder la paix. Il est vrai, beaucoup disent, ah les Kimbanguistes, vous dites que votre Dieu il habite à Kinshasa, il habite en RDC. Mais pourquoi ce pays est toujours sous les guerres? Pourquoi ce pays est toujours meurtri? Papa Simon Kimbangu Kiangani, on ne peut pas observer l'ordre aussi n'est pas précédé par le désordre. Mais Papa Simon Kimbangu Kiangani, là où notre intelligence s'arrête, que la tienne commence. Papa Simon Kimbangu Kiangani, il y a des enfants qui meurent, des mamans qui meurent, alors qu'ils n'ont rien demandé. Papa Simon Kimbangu Kiangani, va à leur aide. Nous t'implorons pour que tu viennes nous apporter la paix que le monde ne peut donner. Et nous le savons très bien, il n'y a que toi qui peux nous accorder cette paix-là. Accorde la paix dans les trois Congos, le Congo, Angola, car nous le savons, ces trois pays sont un seul et le même pays. Accorde la paix à l'Afrique, en Océanie, en Asie, en Europe et en Amérique. Accorde la paix et la tranquillité en termes de Nouvelle-Jérusalem, là où réside Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. La paix dans ton Église et la paix au sein de toutes les paroisses kimbanguistes. La paix également dans toutes les familles kimbanguistes dans le monde entier. Papa Simon Kimbangu Kiangani, toi Dieu le Saint-Esprit, tu as laissé le ciel et tu es descendu. Il y a encore de ceux et celles-là qui doutent que Dieu a laissé son trône et est descendu sur terre. Comme l'a dit ma précédente, Papa Simon Kimbangu, lorsque Lucifer est descendu ici-bas, il t'a défié. Toi tu règnes au ciel et moi je règne ici sur terre.
Mais nous le savons, la terre n'a pas été créée pour lui. Toi, Dieu le Saint-Esprit, tu es descendu avec la Trinité, les trois voilà, pour venir confondre Satan. Et nous le savons, la matérialisation du trône céleste est descendue en Kamba, Nouvelle-Jérusalem. Papa Simon que ceux qui sont encore dans l'ignorance, que Dieu est parmi nous, Papa Simon va toucher leur cœur pour qu'ils viennent et qu'ils puissent te servir. Je laisse aussi notre paroisse de Dijon entre tes mains, Papa Simon sois avec nous. Donne-nous la force, donne-nous l'union, donne-nous la cohésion pour que nous puissions faire ton travail comme tu nous le demandes. Papa, tu as dit que nous sommes des ambassadeurs. En tant qu'ambassadeurs, nous représentons le Saint-Esprit. Avec nos propres forces, nos propres moyens, nous n'allons pas arriver. Mais nous t'implorons pour que tu viennes nous revêtir de ta puissance, de ta gloire, pour que nous puissions témoigner de ta puissance, Papa Simon. Car nous sommes des lumières en tant que kimbandistes, et notre lumière doit pouvoir briller afin que le monde puisse savoir qui sont les kimbandistes. Car nous le savons, dans le livre de Zacharie chapitre 8, versets 22 à 23, en ce temps-là, 10 nations de toutes les nations saisiront un juif par le pan et diront que nous irons avec vous car nous savons que Dieu est avec vous. Nous le savons, Papa Simon Kiamani, que ces prophéties vont se réaliser, vont s'accomplir. Mais lorsque les gens vont venir nous poser des questions pour qu'on puisse leur montrer où se trouve notre Dieu, Papa Simon Kiamani, il faut que nous soyons préparés. Préparons-nous en esprit et ensuite par le matériel. Nous t'implorons de nous accorder tout ce que nos cœurs désirent. Soit avec nous pendant le début du culte jusqu'à la fin, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mambo mengi matuzungidi, maonzonge uzemo, yufu yoyo kuvungila yo makasiko, enzapanga kwandaena. Mambo mengi matuzungidi, maonzonge uzemo, yufu yoyo kufungila yo makasiko, enzapanga kwanaena. Wanlongo PVAC tata kisulokelo wanlongo PVA mwana fumu wetu Yesu Kristo tata dialunga na kiangani. Wanlongo PVA ludi tata dengenda kuntima ingeta Simoni Kimbangu kiangani. Mulumbu kyaki bonzo widi bisabu byetu tata kisulokele lukelo mutomisa beto bantu nsatu zaku watufidila mwana kutafelunga na kiangani mpasivo malawawa na menda betela fumoto Yesu Kristo tatadelunga na kiangani ngeye buwazula vuluza muntu watambudila lufu alwa nsoni wakoma fananti umusi emivi ndu umusi mabawu watoma kusevila kanti ngeye kawavutula di musiko kadi wazola vanga kakamala wiza na isedi yako kadi muntu kafuchi vutu kakala diaka munatimeno momo maonzono mavanga mamu kumakebetu bambi tu tumeliduza yavo ngeye zolele vutu la beto bantu twakala yaku vakimusi koko ukalanga kumusi yebalongo mu mvutu kakuzulu wasonga makala yaku kwa balongi baku wabasonga luzulu lwaku ye wafila benda munza ya mvimba mukitula bapakanu semikwikizi yevo
mwanda vile la sekala yeno kanzi kalugunza yako povazeni momo munkanda moyo muinangaso mulumbu kyaki tata kisoke lukelo tata de lunga na kyangani yengi tata ngenda kuntima tata simoni kimau kyangani tuze idiovo twena ba villa bana mesumeno kadi tuvanganga malule bozola tufuisanga bisadi beno nsoni ituvuzanga malakanikina tufukamane bana malumeno pasivo tomona levo eno tutonene mbizeto kadi nzaya mvimba niku basi twatizazaya ngeye kichunani utuvesisa kadi beto zayi wakimwana kaka dutanina kadi tukondolo ndio na wakaka lenda kala impoina lutusundisa mumvita zena yetu abaza sima diluketo mfumu kutadi masumetoko kadi zejevo ngeye mfumu wetu Yesu Kristo tatadalunga na kyangani diwafuila vananti mpasivo twabikwa bana banzambi tulombele luvamu munza ya mvimba ntieta kivuila Afrika ku Europa kuna Amerika kuna Asia kuna Oceania ngeyibu wavova kavasala tadi vanantandu atadi yani kodile mugungulwa tumwinivo ndambuza nkakamunza za kinu kakamuna wisa kya bantu bankaka muluvuva mu yambula obasoli lakini mpovila mbajatisa kadi tumwinivo menga mabantu mayidikidi kalazinga kana mesu maku mukuma kya mbizeto bivuku dusakidi lufwa bimbevo zimvita nsatu yema mpila diaka beto katwena yetinu kikako ngeka kaiswamu nuketo ututanina kadi tukondolo njono nkaka inakala mpulika utusundisa mzito baza simajilu kieto mfumu kutadi mwasumeto ko kadi jono ofila vananti pasivo twabika wana manzabe ututelengevu tulombelevo munza ya mvimba sungula makongo matatu baku bapa kuna kuwenina imalu maku kuna matikula mama utureni diaka laudia mpwenya kadi ngevo tuvutu kidi mawonso no vanantete kongo dia malu maku kongo dia kati yentu ya yakana tata kimbao matulongele wunu kiki kuna plateau de 15 ans tata savo ngevo tufuti visa nene wako mbatukulu ya mambo kunzulu tuventa tunga jo kadi i projet économique weto ketu beto ba wonso munza ya mvimba kambanza kimongoni ku over president kwa ku beto babo ngevo si wenda kuna kulumbi tata utuluka mpasi longo lusansiluza nzambu zangeye mfumo do Yesu Kristo zola wanzambi wasideto tatakisoke lukulu kuna ntwadi wa vumu wa mwanda vila tatadengenda kuntima ngeza tasimoni kwa kyangani mfumo wa longo tulumanga mawonzo amen.